Shalom peuple de Dieu, en tout cas, moi je suis un témoignage vivant na silisi classe na luki musala mikolo ebele ba ane ba mbula na bossa na kutu o ba lobaka kenonga na luki musala ti musala vraiment et comme ko lukanga mais to kuta na te. Mais il y avait un dimanche un jour, je travaillais à l'église et puis maman a joie qui me lit mon chair et Dieu lui a parlé pour moi. Aebi singa lobi no ranzambe azo visiter yo. Zala toujours branché cause la distraction il faut prier. En tout cas, je vois cette semaine il y a une bénédiction venant de Dieu pour notre pambola yo. En tout cas, na yamba ki ngo bon, to yamba na biso toujours na pe na yamba ki kaka. C'était un dimanche. Je suis rentrée à la maison le mardi. En tout cas, bandeko place na déposé dossier na 2012. Tala écart, on a déposé le dossier en 2012. Na bossa na même que na tika dossier. Mais un bon matin comme ça, on a recevoir appel, madame tu peux passer. Et puis si on a ici nos places na sala ka obate nzamba malela, aza vraiment mon écart poto linga kotanga te. En tout cas, ya on a zo benga yo za na kata chômage. Avenir Ezaraka Moko, événement Ezaraka Moko. Toza awa le 21 décembre de 10h à 18h. Pour rater occasion ôté Avenir Bundi 88. Outi ma compagne, outi Mbinza, outi ba météo. À partir du magasin au taxi à Bandal. Bandal wana eko déposé na arrêt Chibangu référence kin marché erozo kati sozali boso kin marché o kati si okomona panneau na biso eza wana mama azozela yo apandi maboko yo pe o uti bakinga sanya suka o uti bambin o uti masina o uti lemba à partir ya victoire okozwa à taxi ya Bandal Chibangu atele ki molar mais yo il faut ozo Bandal Chibangu ezo ya tina Bandal Chibangu et que okitisa yo pe kaka na kin marché wana o kati si oye église eza na Bundi 88 bien nommé événement au ezapona yo yo aussi ce qui classe lokolanga au changer makambu au lieu yo sala na musala oyo tangela le lokomano kambiste le lokomano okoteka mabaya pourquoi musala ezate yaka oboka kimbongo na université pambate yaka ozo musala ndenge ngape nzoki musala ngana musala nazo matakaka na nzamba malela yo pe yaka o mata okoma témoignage lokolanga. Dieu vous bénisse.